Capage TV. Capage TV. Et puis tout le monde batu ya sika baye na mboka. Il faut tout ça la conférence pour bakonza mboka ba expliquer. Bato ba uti mboka mikili ya poto ba ye awa. Est-ce que place kuna na telezali na kinkole kuna ezali poto yebi ke bata paka juma pe bazali ka libanda na ndenge ya bakintuka kuna. Est-ce que ba dégâts ba ndoko sala maté? Point d'interrogation. Capage TV. Ce qui pena moyen ezali, ce qui ezali la mususu, ya Fredi azalaki na tort. Ya Fredi luka banoko, famille ya mama s'incliner, senga bolimbisi na bandeko na yo. Pote comme bongo peut-être ezalaki ndika moko ya makasi nga natala ko émission ote parce que la bi maman déjà va akende, azalaki déjà ko beta bandika. Ezali mabe makasi. Senga penzo mona famille, o bona ba oncle, o vandisa pena bandeko. Bobo mamoto wana biloko aboisalaka bien te oza légende oza moto opesaka biso baconseil na bemission na nga kutu so nazwi oyo baconseil ezalaka eke ezongi me bamona conseil yango na makambo ya boye eza mpenza bien te losambo eleka. Capage TV. Entourage ya bien na ya mabe nabenga mpe mpaka tosolola pe nayebisa ete bozonga na mwasi na yo limbisa balobaka makambo ya kati libanda te mais eza baexemple mpona bacouple mpe mpona baleki ya lelo elongoli combien na moi bato base désabonné hein? Comme pas possible babi kutu très bien ve ya bleu wana mpo mondele asala bajete so amoni ka page eza booster hein? On dirait alongolaka banini mosu balongoli bleu certifié psycho. C'est les affaires te. Ba fan virtuel. Baza otozo monate. To moniango na combien des abonnés? Ya ba influenceuse, ba influenceur. Bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botu nanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebélé en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage, pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati. Bozoluka biso wapi boluka biso musika te. Bozali na numéro 35 avenue Victoire, commune ya Kalamu, quartier Matongede, référence au Bibi Play. Ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088. Benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088. Kola lisamisu te bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo keba okoya kotika bana baorphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prima lamu boya mobondo ekeyo. Total Solution eye na ba solution nango ebakisi lisusu ba service boto nanga nini ngamba Capage na lobara pamba te po Total Solution na Brazzaville na Angola partout boko benga solution ekoya et surtout na 24 communes na biso oya RDC Total Solution ya Kinshasa Total Solution na biso RDC pour se déplacer rapide et na ba caméra de surveillance olingi surveillance na ndako olingi na boutique olingi wap Total Solution eye na yango ya munene boyebi kutu wana iratarate hein ba panneau soleil niveau ba ko implanter yo ba panneau olingi ya capacité munene tikino makoki na yo kokokisama et puis bazana obligation mon côté na ba prix très abordable. En fait, je connais Total Solution par l'intermédiaire de mon frère parce que mon objectif était d'obtenir un objectif qui puisse m'assurer une continuité dans la fourniture de l'énergie. Et donc j'ai contacté également Total Solution et sur base d'une proposition technique qui m'a paru plus détaillée et plus professionnelle, j'ai fini par choisir Total Solution. Finalement, j'ai acheté les équipements
Et Total Solution est venu installer, configurer tous les équipements, panneaux solaires, la pile lithium, les convertisseurs. Et depuis lors, je crois depuis 3 mois, on est content d'avoir un service continu en matière d'électricité. Capage Télévision, tokutani sous lelo, merci en tout cas na ba partenaire na biso ya Sika, société na biso Gabok et yeli sous bomoni sport wana oyo mayela sali a illustré na kati pona oyo sabino ke ma solo eza vraiment ya sérieux. Ma solo eza sérieux na Gabok. Ngamo kutne na zabo boyebi ke na zaki na ba parcours na na moto. Mais na juste ko ketcha crédit nazo zwa penza signé ngamoko na pesi kaka avance moko ya mukie nazo crédit na nga nazo voiture na nga nazo ngi na makadama po banzela na biso ezo bonga nango bazo bongisa to ndima rapé to ndima rapé ke bazo bongisa na mona itaga kuna place auto yalaka na masolo na ngai biso to ba biso na bana ya lingwa la ponga na zala na lemba na lingua na nyos pande koloba président Jésus Noël Chege président Jésus Noël ya Jésus Noël ndenge nyotiki lingua la alobi ba venya lingua les okoma na propre en plus le quoi ya na provincial nzela wana penza o ezokende itaga tika lufungula ezobonga balobi Kinshasa muke ba bongisa pe nyonso te mais muke ezobonga mais fallait bo banda pena ba district po ezala bien bo sali awa bo sisi na lemba bo keti matete bo sali matete bo sisi matete bo ke na ngaba ko panzager est vraiment important. Il fallait vraiment ils ala ndambu tozo mata tozo ke na muke ngai sala bien. Et puis to moni batu ya sika ba na mboka. Il faut to sala ba conférence pour ba konza mboka ba expliquer. Bato ba uti mboka mikili ya poto ba ye awa. Est-ce que place kuna na les ali na kinkole kuna ezali poto yebi ke bata paka juma pe bazali ka libanda na ndenge ya bakintuka kuna. Est-ce que ba dégâts ba ndo sala mate? Point d'interrogation. Tokoluka penza ba kondi o bakoluka micro na bakolinga micro na biso po mingi comme kaka ba émission yi ba politique nde ba yamba maka or qu'il faut ko panza penza je to e ba ndenge nini masolo ezo sala mape ezo kende nzambe ya pambola o nyos balandi biso ozana Kikwiti mboka mama Martine ozana Kaemba ozana Angola ozana Lufu ozana France ozana Lubumbashi ozana Kinshasa awa nzambe amona yo mutozwi likanisi pe idée ya koyanda moi face au micro ya mama Capage akoma kosala pona batu nyonso nzambe ya pambola bino nyonso biso tozalaka ya koloba eza te ke ezali toleki batu nyonso bazotala biso na koyeba to na koloba te topesaka nzambe merci po apesi biso souffle de vie eza te ke tozoloba malamu koleka batu bazotala biso te mingi bazotala biso batangi baleki biso pe na koyeba et puis na koloba mais ezalaka kaka babengi yango l'échange des idées tosechangeaka kaka baidée moko mpe bomona bomoni biso te bolimbisi na bato nyonso banda kokomela nga mama Capage toza na problème ya son toyoki pasta te bino bolingaka pasta John bomoneka na kati ya Capage TV e boni botiaka moins 1 plus Capachula à part Papa Dior partenaire nanga Papa Dior toko boya été batusala ba hoto tela ko de ba vie ça ne suffit pas au kotala une fois deux fois pour batala biso mingi bato ba non abonné et l'accès biso na ordinateur na sarabino ponga il accès nga ki mampaka batala nga koleka batnyos na petit stade de France officiel 02 bambote belé mutnanga en tout cas compte ezalaki banis ko to comme na compte à Sika Star de France mpaka na ngai o apesa biso mo ba conseil alendi saka biso so bana mboka en tout cas ezali kaka te otali mama Capage soki pe noza na bolingo ya mama Capage Arsène na esa ki otela hanga ba M-Pesa tela hanga ipe numéro na ngai ya banque tango pesa yo deuxième compte na nga ochango wana mutu so akomona asoma be tolanda pasteur John achata 2 euros achata 1 euro abengi ata pona conseil mingi bato babengaka na Capage télévision te place tozomona bino bato bolandaka biso boza penza na bolingo te nde tolobaka congolais alingaka place oyo bato mibale baza unité mokolo na mosusu tokozala pe te po toza mpe éternellement te nga na pasteur John ke tozali tokozalaka kosala baémission tokoza te ezala mosusu ye akeila mosusu Los Angeles nga na akela mosusu mboka boye ezala ya kokutana tocrée mission ya bandamu ekozala su ndenge bozomona biso te on ne sait jamais mais tant que oyo tozali kosangana tosalaka na bamoyen de bord na biso
bolingaka te bato bele mosusu ezalaka na mosusu mbebe esalami na Capage télévision bokomi kobenga nde pasta aza ni réalisateur ni monteur ni yaka kaka afandi asali émission na ye akei me biso mpe fo tosala yango na banorme tosengelaka na bino mama Capage tomoni émission oyo esalami mabe ole bokomaka Jo Mystique aza api balongola émission Arsène Maëla te chaîne ezalaka ya bango te eza ya nga bino fo bosoutenaka nde ngai mpo Jo Mystique pour l'instant azalaka nde lisusu na Capage télévision te bao bayebi te bayebake azalaka te soka ozongaka te mais pour l'instant chaîne ezali propriétaire privé ya mama Capage donc de préférence mama Capage tomoni yo chaîne mwaso ebebi tolingaka Pasteur John zwa mwa biki oyo elo nizozanga po chaîne ebonga zwa mwa oyo ndenge mama Warzeline Okota apesa biso caméra Jo Mystique na Paradis babungisa so bayibisa toyebi te caméra ya kitoko ya Sony mama Warzeline Okota nzambe ya pambola yo moya kutu na mifundi kutu ke ezalaka lisusu te bosalaka lokola bongo moto afandi atindi micro lokwa partenaire na biso à Paris apesa biso mpenza bamicro oyo atindi mpena bamicro oyo na bamicro mosusu bobanda omona yango wana ya broadcast toza nango mibale mobimba eza bato mosusu mama Capage na kosoutenir yo te na 20 ans ya carrière na yo mpona ofete yango mpe nde bacarrière nomona mpe fale afete mpe 20 ans na ye ya carrière nga mpe mama Capage nazofete mpe 20 ans na nga carrière botya mabonza eleba lite ya kanda eza oyo ya kopesa nga bafleur ya kopesa nga bafélicitation ya koencourage nga c'est pas facile napesi studio Ndiaye mobimba mbote ingénieur Jupekis Papi Mukalai Yvon Ngoyi donc bato nyonso na studio Ndiaye Sarangoi napesi bato tout ya studio Ndiaye bambote basoutenanga napesi mon président Chabani Record mbote napesi baza tellement ebele mama Esther Abedi Akenda en tout cas pe à son âme bambote Esther Mondo mbote na Paris madame nanga PDG nanga bambote bato nyonso basoutenanga ngai mukulu donc bato baza ebele napesi bango bambote ebele merci na bino mes invités bamanda chante bajidete mulopwe baferegola bafali bapapa Wemba pe à son âme bajube mpiana bakofi olomide en tout cas bawata bafabrigas badeplique batutu batu nanga tu o basali que Capage atelema parce que nzete telema na musisa moko te 10 600 20 600 yango grand merci la famille Capage po bango ata titre mabe bayaka lobi boyo sali bo ba contrôler kala ba technicien na ba nini so comme ka mutu pasi te mais yete changer boyo bazoluka kaka mutu azana kimia nzambe apambula bango nyonso Sarah na bwaka ena Sarah Limbute a soutenu penza 9 ans Sarah bikende bizonga me azaka ka teti bikende bizonga kaka bakosele babunda na scène na morgue bazakaka nzambe apambola bino apambola bato nyonso basala pena ke Capage télévision etelema tolobaka na maloba même kolola msusu ona ozangi kapashula ngo batemer wana talobaka na ye aloba po tokembisa misala tokende liboso ezalaka bongo merci na bato nyonso bazolanda biso tozana bino elongo totali obstacle oyo uti koleka na likambu ya vie na biso mpaka na biso mbaleso boto bandi nango parce que eza titre phare ya actualité mpaka mbale ozali mpaka na ngai oyo batutisa biso bafoto na poto tokokana sozi en tout cas c'est regrettable ntango oyo parents azali na bon moyen topesi mes condoléances na paka Louis il fallait que tokende na liteya tozalaki toyebaki te ke de ekobimebimaki après biso me tosala programme nzambe aconsoler place azali tozalaka de cœur na ye totali oyo esalameli ya mbali ezali mabe makasi namoni mutu moko abambi kutu so eloo moko ezwi na mutu donc esalamaka boye te na libota yango wana tozalaka bien na baparent tant que bazali vivant tozoloba yango awa boss na biso bambongo akomi aimons-nous vivants biso moko sur terre toyebaka ke baparent na biso bazali banzamba se et puis baparent na biso mpe bayeba ke bana na biso bazali eloko nini oyo esalama ke parent alobela mwana maloba mabe mwana mpe amanke parent tikino parent azali te lelo matanga ekomi mbilinga totika makambo oyo
ezala biso bana ezala baparent fo tozalaka na boyokani surtout bato ya libanda soki likambo esalami na famille songolo pakala tozalaka wana mingi mpona kobumaka moto parent azali nzambe ya se il faut kolukaka parent akendaka na bénédiction soki pena moyen ezali soki ezali la mosusu ya Fredi azalaki na tort ya Fredi luka banoko famille ya mama s'incliner senga bolimbisi na bandeko na yo po tie koma bongo peut-être ezalaki ndika moko ya makasi nga natalaka ko bémission te parce que labi mama déjà va akende azalaki déjà kobeta o bandika ezali mabe makasi senga penzo mona famille omona ba oncle ovandisa pena bandeko boboma moto wana biloko aboyesalaka bien te oza légende oza moto opesaka biso baconseil na bemission na nga kutu so nazwi oyo baconseil ezalaka eke ezongi me bamona conseiller yango na makambo ya boye eza mpenza bien te losambo eleka losambo mpenza eleka nyonso moto mosusu akosala carrière na ye mobimba ndenge osali wana me na likambo ya mokie esilisi yo mbala moko olio mata bato babaye yo mbala moko okiti wana ezali eloko nakomi komona na baartiste na biso tout ya mboka bazosakanaka na ba visibilité bazosakanaka na ba carrière na mitia na kati tozosakanaka na ba talent tozosakanaka na makabo oyo nzambe apesi biso ya mokie okoki kobanda na yo obandi ye na se me ntango kaka mwa nzembo moko ekoyebana mwa carrière ozalaka kaka ekende liboso mwa likambo moko ezalaka epesa esili ozwi bazele siko bazele yango biso mpe bakapage tosali ba 20 ans nga nazala présentatrice ya bagazette ya réseau ya communication je dis bien présentatrice ya bagazette bao bayi bagazette eza lokola bapublicité ya réseau lokola orange po katigo yango ekoma orange et puis wapi na HQ nazalaka na numéro pena ya service ya tigo nga ba numéro na bango ya kuna nayebi te so babengaka ba numéro nini wana na bosani publicité ezoleka na RTNC publicité ezoleka na Congo Kinshasa mobimba esalanga te na bana komanke bato esalanga te na bana kobima na bato kilikili esalanga te ndakoma orgueilleuse esalanga te nakoma pire petit ya mutu moko boye soki mokonzi moko songolo esalanga te na bana komanke bato niet parce que ndenge tozalaka boye CV ya mutu nde esalaka ke lobi moto akomi président de la république sans saut ya bomona swamina masu Judith oh wapi son microbe premier ministre ya bomona ke député wana muyaya batia lisusu pembe curriculum vitae naye te so na prononce yango bien mpe bato ya français loko bairsila bayelanga na sa na barsene bato ba université wana Pasteur John bato ba chapeau bikoti yango bona ke mutu ata akendaki na ye akende bapoto akende wapi lobi bu azongi azwi place statut ya mutu ekontaka na bamusicien na baartiste comédien tomona yango awa na banigeria tomona yango na bacote d'ivoire tomona yango na bazambie tomona yango libanda ya RDC de ministre mosusu azalaki musicien badepute mosusu azalaki comédien ekomaka Youssou Ndour wana grand prêtre Youssou Ndour wana tomona yango basalfo asala kutu na akomo osala kutu akokolabore na bamédecin bamakambo bakisi ya bamakolo banini basalfo wana grand prêtre na Côte d'Ivoire musicien on dit premier gaou n'est pas gaou mais lelo na bao babandela bao bagaou wana okopusana te logique mais lelo so danser skara abini makasi akomi célèbre
place bêtise et bana. N'habité force apesanteur. Il y a Congo. Non. Il faut que pasteur va se rassemblera. L'église, va nous prier là, va venir des Arabes. Pour va venir des Arabes. Boutou, pasteur va s'amener la pointe comme tambola va venir. Parce que faut ça na ba kindo qui mususu va na ba coin va venir. Magé pasteur John andi ma kindo kité, mais ça existe. Ko buka ba lien familial, ozo mata faut buka ba lien familial. Ko sambela pour la famille tata, famille maman, ba camarade, entourage, c'est très important. Tant ozo mata, ozo balaye pas entourage à ma vie. Nga ko tata na prier na ngati nzamba longola déjà bato mabe pemeli nanga po ezala prière nanga avant na lala. Seigneur mo aza na ngati aza pignon ya longola yi faut ça prière pour na yo ozotala nga comment beaucoup ko se laisser faire na Congo ou souffrir pour na carrière na yo mais likama mukie ekitisi yo likama mukie ekitisi yo lelo o na moni bato ya Freddy kutu na longo nanga déjà na likambo ya Freddy na kota pona ma petite sœur Rebo na moni lelo Rebo na habité à cette chilanga extra Rebo ton au conseiller na petite sœur nanga Bakisa faut bien on a besoin ba ya mikolo comment j'ai conseillé Rebo il y avait personne. Azaki na ndako ya Inosbi parce que ngana yebi Inosbi très bien c'est mon frère sa famille moro sacré de respect au saranati famille balou baza na respect ko banana yaya prince sina oya suka na mona famille ko le kabangote na luzitu on sa bébé la kin ko imiter kikinoiserie mais bon on a été que simba kete pour ana ADN ya respect biso ka sa batamboka to benga bato Lubumbashi Goma batamboka te ngana mona nde batakin nde to na mwa kimboka biso soti mais so ke Lubumbashi akala ya lelo ko beba je salue la parisienne Air Rit Makambo pour afongoli salon de coiffure na Lubumbashi. Parisienne R, nous avons coiffure bien, ils ont Lubumbashi. Faut mona respect, manière, oh, bah, le show bazarana. Bah, bien, je sais pas qui nous, hein. Tu es pas dans la caca. Tout le monde qui va ou en Europe, tu vas français. Changeons un peu. Bo bête là qui rebo ma boko awa. Ngunga kanisi bo bête ma boko ba ku misenzo kane bo mais biso ka le na mona awa. Bonibo kitsaye. Il faut que tu mettes à ma bouche. Faut que biso tozora artiste na biso baleki na biso lokola baleki na biso ya ndako. Te to mabaya mabe. To mabaya mabe. Le femme, il y a des fois ba relation mususu oyo et d'Arabie so na ko bombana. Basi ebele bakasaka mibani mususu balinga bango te. Ko bomba yo, ko coincer yo, ko contrôler yo. Biso to kolibo to komo yeba plan de ke mobali so alingi au contrôler. Pona bo mona ala tanga mingi. Ah bona boy. Mais c'est aujourd'hui. So age pour ça comme on ngasko ke mobali ndala ndelo bo a contrôler aux awapi et ça la bien. Patiko ka la libertinage au mona ba lou. Keto zonga so azaki na mpaka. Artiste na biso. Nanda na ye Inosbi makambo oto mona de l'engeza. Il faut topé ça rabat tout le meilleur. On tout ça s'attend maintenant à succès. Il faut épauler. Même cas na baleki na ba Jack Love makumi c'est le cas qui te watate pour la carrière. Il faut surtout bana basi beaucoup à conseil. Je prie 1 heure pour nous lâcher ça. Petite sœur nanga, le bon côté et le mauvais côté du mariage. Entourage, il y a bien, na mabi.
na benga pe mpaka to solo la pe na yebisa ete bozonga na mwasi na yo limbisa balobaka makambo ya kati libanda te mais eza baexemple mpona bacouple mpe mpona baleki ya lelo elongoli combien na moi bato base désabonné hein? Comme pas possible babi kutu très bien fait ya bleu wana po mondela sana bajete so amonika page za booster hein? On dirait alongola bani musu balongoli bleu certifié psycho boselesaka fierté bafan virtuel baza oyo tozomona te tomoni yango na combien des abonnés ya bainfluenceuse bainfluenceur tomoni yango na combien de bato ke akufi lelo bato baye te baza ti nga moko namona nga naza preuve naza na bapreuve oncle na nga moko ya mbongo babwaka ye mpa baminisien bayemba ye akufa na bato bayembaka ye baya te lelo mwasi na ye bakendaka kotala ye te na ndimi teke bato nyonso bayemba ye balia mbongo ne koleka biso moko bata famille bayebi place mwasi na ye na bana bazali nalobi teke bato bakabela bamisien te baartiste te mais il faut faire la part des choses so moto amata toyede na omata mutu ye moko pe nga naloba entourage ya mabe ezalaka te eza mutu ye moko biso kasi nga kasi mpo ni bainfluencaka nga pe te finga mutu boye sala bese betisa mpe moyibi fimbu sala boye oza mpe na makambo biso mpe toza na bato mpe toyebi ya baya mpe tokosala yango te parce que dignité ya mutu na minute so baolobela te nani abetisi nani asali baolobela kaka étoile rebo ma sœur, ma petite sœur, so baotinda lo extrait opo bato bakenda bameka kotinda oloba ya nanga kapache alinga ye nga oyesanga mpena ya nanga kapache alinga ye nga mpo nga nga réseau ezalaka na suka nde bakanisaka nga eza mpe mpona bainfluenceuse na biso yango nasepelaka na petite nanga mare ya tumba ayoka nga ya kosakana te la petite mare ya tumba ayokaka yo bomoni Maria po kwea na ebiti Maria po va sur na kiti a répondre na clash lo ba suki mais soit quand ça taba maté ba mike otopesa e otopesa rae afandaka mutu fo fanda oyoki otiki pe na entourage so eza ya mabe otiki même le mission avec mon vieux ça n'a pas aidé le mission avec Sango ça n'a pas aidé. Il fallait même pas. Des fois, il faut se taire. Il y a un faux arabat baza solide, surtout la famille. Biso bato tozo mata photo yo ke la famille ma casse a toza na opportunité toza na mbongo kolega mama yaya na yo noko fanda yo ka. Nzamba pambola pasteur John alongola na libulu ya ko makambo ebele. Ya nga pona bouger, faut zara nzambe. Apambola pe bato bayo kaka. Il faut ko yoka. Ata mutu aliboma au conseil aza na ye mutu aliboma me na kimutu aliboma na ezo ya malamu bwaka ya mabe prière eza très important nga des fois na oka mawa na cortège so na moni bato soki de wana nani mutu songolo te yo basoda bele bato sécurité te pour mutu oyo ako faire fondre yo dans un master na ngamo na isanga muta munene akoya akana muta mukie ya ndesa kapashi monde ozana likambo ekoisa yo eza kutu oyo kadisa te ti muta filmer na balcon ti muta bwaka ti mutu c'est Dieu fanda na mwana sala carrière na yo tika bambwakela tika batu oyo baza contraire ya mutu oyo ofanda na ye biso pe bayano to wana ba ex biso pe to wana batu oyo to sepelaka na bango te mais au mona ngate na vai na kiti avant na fa na kiti on a na papier na biki na yembe lo on loba on a les été on a ébiché combien de personnes bon voilà na binote ngai mission na ngate sali 500 vies na yebi ke batu batali yango ya koleka 100 000 vies. Pesa na batu nsuba lukaka to kwea.
Moi-même, je sais. Il y a des gens, dans mon cas, on a gaffé quand on a page, mais faut moi, on a pas la coûte contenu. Mon mon a comment le gara gaffe. Ce qu'on mata, Kengela, Zala Léopard, Pastor John, Oumela, Tambola Yomoko, Zana ba secret Yomoko, Sala Makamu, Ko Batu. Gade fona ninga ba je leur mettre à ta soda. Pour na zappe na grade, puis na zappe soda na ta mona mettre. Nazara na chauffeur na ngai moko. Mais chauffeur appelle ça itinéraire. Chofa, m'appelle ça itinéraire. On comprend. Nini yaye. O tenga pe na vite mais so contrôler chauffeur. Na la paka. Na mona atanga ta voiture na conduisa ngo ata ine no yanga moko. Ngata cop, ba cop musu na 3h du matin na volanga mona keipe na zongi pe. Na binzambe batelanga ka place na oki. Esenga ka te kiri. Esenga ka te groupe. Esenga ka te batu. Ngala yoka témoignage ya mpaka nanga awilo longomba awilo amata yemoko sa mutu ezara journée mo fala sa studio ya zara doumer ba musicien nyonso abengaka à l'époque na butu na bayate ba vanda pa na studio ye na mundele paka yemo abetela ye na mundele ezara jour on zaba pesa que opportunité mais là mo so mona jour wana mabe mundele ayi say ça passe, l'air passe, tu vas jouer, tu vas chanter seul. Ah oui, Longomba, prêtre, auto monde a ramparananga. Abi Cynthia, na mona lokwa likolo comme mabele baluka vertige, bato ça benga na studio bayate. Mbongo ekeni. À l'époque studio apôtre. Abeta ba couper bibamba, abeta die moko lokwa ebi instrument, ayemba kana koyemba wana ndakoma lelo. Konza ba pisquoi, anglais peke zongi. Nzamba matisse. Ezaka na mutu te. Isaka na mutu te batu oyo mama na nga lobaka bato oyo basungi yo mutu asungi yo po mata soka ata regretter mukie obambani po nzambe aotala ba bienfait to éviter même ba secret professionnel même ba kamna biso ba bayini ba komi tellement ebele. Quelque part, tu reconnais c'est la paix, moi bien la bête bien, moi il faut bête mais la façon on a dit. Mais quand même, bah me soupe toujours le carbone, bah zo boma bah manzila. Faut pas bête ma peine bah film de bon. Bah il va qui ba na moto, bah sala ki boy, bah sala ki boy. Bah on des fois za rapper pini. To lobi ka après salami mabe, mais normalement makambo ya mabe, bah sepela na ngote, ke muntu ayibi, to asa bah sepela na ngote. Tous à la vigilant. Talam paranabiso au tiko kufa. En un clin d'œil à Ibaïté. Dans mon vidéo, il y a un garçon en avali. Nenga otambo na ba camarade na ye voiture de luxe à Ibaïté. Dans mon même basket à la tel jour à kufa qui c'était peut-être là sur un jour à Zaki va séjour de la Kinshasa. Nzamba simba maman na bango. Parce que c'est un garçon vraiment qui était courageux. Était arabiso au pasteur John Abara souligné. Likambo ezo la muninga souligné. Likambo yeribo souligné. Pour monto asali likambo na abomi ka yete abomi génération na mobimba. So bazo saka pona yo ba saka ka pona yo te pona bana na yo pona bana ya bana na yo monde zalaka ba pasteur ba expliquer ba to bien ponga na mona pasteur na yebi. Ça se fait pas que pour moi. Ça se fera pour ma fille. Son la salle ma bé pas battu. Elle a dit moi nanga. Elle a dit moi nanga. Ils ok. S'il faut katana na prière, ndekwe pour sinoter mulongo molai. Jambo na battu susu. Ndenge nini bo aso kufela bana. Ndenge nini bo bana aso sala. Ndenge nini bo bana sala. En tout cas, tous à la sage. Bon mon cœur auto kaboli. Ngai kutu nazaka nanga te ona lobi mabe ona lobi boti. Nzambe abomba biso na conseillera batu tout ndenge moko. Ndenge na conseillera bo, ndenge na conseillera petite nanga Claudia Wangata pe à son âme. Ndenge na conseillera baleki nanga tout. Ma chacha d'or.
mutu tu azara moninga telemi na conseillaka tanke yo moko eza teke na koteli awa na bomi awa te mutu so aza na tort so aza na raison et le linge sale se lave en famille bato ebele baenviaka biso na musika bayaka bayebi biso badétruire biso mutu oyo déjà bomi yo siko ta raté yo so azongeli so po aboma yo zalaka na ngeli. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement dans le numéro où je suis à Sika. Bye. Capage TV. Capage TV.